Ouais, bonjour, chers internautes. Ezangai, Betty, Diatezwa Molato. En tout cas, le lot est dimanche. En tout cas, tous en direct. En tout cas, vous partagez, vous likez, vous n'allez jamais déci. La chaîne, c'est la grande découverte, le Belaragnoso. Tolo Belaragnoso, to bombe lo côté. En tout cas, bisika bozali. Na pesa équipe technique nanga nyonso mbote na bino ebele na musika boss nanga Nadège Molato bambote ebele lelo naza na invité nanga spécial la reine d'internet. J'espère que bino nyonso boyebi bokota bo partager bo liker ande makambo ande to pesa ka makambo ozui makambo na yo toza na invité na biso. J'espère que invité nanga déjà koti ti azokota to pesa ba bonne dimanche pe to souhaiter ba bonne fête de la maman. Bonjour Maniki. Bonjour ma chérie. Bonne fête. Merci pareillement. Je profite pour dire bonne fête à tous les mamans. En tout cas, où est moi de la femme, tu peux s'en tout ça qu'on se soutenir. Moi si eza liputate, moi si eza mutu. Moi si il faut aïeba. Émancipation ezali ko aider ba papa. Moi si a aider papa ba sangisa pour ba kende liboso. Dès que on a tiré pour ta bini na barte, il faut tourner le roni les carabientes. Avant de commencer na ngami ko senga nzambe na non merci. On a souffert de vie o ya ofele nzambe. On a peseli ata elo côté. Il y a un pasteur devant nous. Oh vraiment mo sal na nzambe. Donc tina olo baboye azo sepela poto zo kumisa o ya pesa ka pema. C'est ça. Hein? Balobi pesa ye matondie, to pesa matondie, mo pesi na pema matondie, mo pesi na nyonso matondie. Matondie. En plus c'est ça, on est le dimanche. Je salue mon pasteur Alphonse Kayenga de l'église Sion, à la présence de Dieu à Kimbondo, maman Philo. Bonne fête des mamans à toi. Goreti louvoise au moins na liboso mami de moi. Mboka na mboka ezaka na ba reine na ngona internet ya maniki na Brésil eza bita morena. Hein, babi mwasi ya mundele mwasi yo azwaka. Babi so bozwa te. Boba l'échec bovana bino. Babi numéro 9 de l'équipe Chimène Lopez. Numéro 9 de Manique de John Tokos officiel numéro 9 à l'équipe nanga Lopez a ratabité. Ya ratabité. Hein, balobi tota la maman tota la Miraille Okito la grande la belle. Merci na babonné na bino nde basenga yenga. En tout cas, merci beaucoup Maniki de John, la reine de l'internet. J'espère que vous allez biso. En tout cas, nous senga bo liker, bo partager parce que mission est au talema. Donc il est talema partout dans le monde. Ozo kanga trésor patron. J'espère que vous êtes déjà connecté. L'émission na biso sans oublier Olga Kiambi, sans oublier Papi Cholutumba, Prince. En tout cas, bo partager, bo liker, bo koto. Maniki tozo pe atambingité. Maman na biso toye penda to sola na yo c'est Karine Mokonzi yona Karine Mokonzi bo welani Toko welele c'est une petite sœur que j'ai un peu d'estime malgré il y a les hauts et les bas. J'ai quand même de l'estime pour elle. Tu vois Karine na lingana lo bana fanda na ye na temps oyo nazara na moi ba problème. Elle m'a aussi soutenu. Na linga perte na été lo ka comprendre ate. Na linga échoué ate. Na linga bat pas na komone na monorote. Yena ebité so azwaka ngoma. C'est la même chose qui s'est passé avec ma belle sœur Njora. Il fallait na pe sa réalité mon pona pese makambo. Mais lelo a bloqué ngai aswesanga te pona pe sa réalité po ye azwa makambo. Po ye moko muto ya na internet abananga mboka we etambola raboe. Karine a outi na déception ya makasi. Je me suis étonné à Romona azo kende kobala na déception à outé na ngoya makasi. C'est que j'ai dit eza pour nous soutenir yé. Et puis na kene na terrain na yé place oyo yé a critiquaka. Yango nzamba lobi. L'humilité précède la gloire. Amen maman la reine. Po so total ndenga critica bat na mona ka décaser na mariage. Na kene ka na terrain na yé. Ya solo. Oui. Ezalaka décaser oza sir. Décaser na des cartons ya nini ya Heineken. Yoka maka. Mais oui. To mona na mona yango. Na kena na terrain na yo tcholaka bato. Et puis à ma grande surprise Nathalie direct na moko tika na sima miko Merci la reine. Karine na répondre na ba émission belé mais na répondre pe na awa. Donc na la grande découverte avec toi dimanche. J'ai de l'estime pour toi. J'ai eu qu'une seule fille dans ma vie.
Moi nanga botai moi na moi si nzambe azwi ngai. Nayebi nzambe na modèle nanga. Je prie. Moi je dis je prie, je crois en Dieu. L'essentiel pour ngai na salaka oyo Moïse asimba na maboko ekomama na nzambe les 10 commandements. Na lingaka au moins na fin de temps nzambe aloba nanga ata ozokende li Philomé na sepela po oluanga ata 2 minutes ya vie na yo. Je n'ai pas de problème avec toi. Toya internet au clash kabiso nyonso toya ki tokuta ibinga na yaki na kuta ibino bosala ba 7 ans ba 10 ans. Mais par après nga na yo ça na internet succès le quoi musicien. Nga ça la succès à musicien na internet. Liboso na zaki so muta fingi babia e bane ko enflammer nga. Mais siko na comme so fingi babia e sala ngelo te. O finga babia, o finga été a ose quoi te na ça déjà perte ya munene. On a récupéré. Ni t'étais que j'ai perdu les pères de mes enfants, mais j'ai perdu un ami. J'ai perdu un soutien. Lelo on a internet na li ambonga babia. Ne na lota kai na oyebise nga biyo kufinga na boko la bana ndeni nga na biyo kata makala te. Aloba na ngo okoka, wa mwasi okoka. Na comprena lelo ta na sala na internet na nga sa ela akomba babia na internet. Nga ba yebi nga te. Pour ton information, le pan naza à cœur ouvert na ba maman nyonso. Na sa ela akomba babia pona olesa bana ya babia. Pona senga te. Banda babia kufa mission moto bana beta koko na ndako pona senga mbongo ezate. Même ko film na sala ngote. Na sala ngote. Mission nyonso aka pembe na nga ayaka pona kumisa ye, apo ya pianga pe makapo nga na opesa makambo. Bon traitanga de tout na ya internet na ba brisement nga na ya internet na brisement na uto kufela mutu na linga mingi na uto kufela mobali na nga bo mwana na ya na ba makambo na ya na mambo ebele lelo oyo na ina sala émission moko 15 minutes pour le Seigneur Jésus-Christ. Lelo so na za boe c'est grâce à l'Éternel des armées. Na yemba ngolu na mona lolenge nyonso pona ngai. Na yemba ngolu na bika lolenge nyonso na vie na ngai. Ngolue na yemba ngolue. Lisolo ya ngolu ebanda uta éternité de l'autre côté. Depuis le cœur de Dieu nzamba kanisa ndenge nini ya kolongola moto na pasio. Et mon ani nanzela ya Yesu akufine kulusu po a mettre ngolu en accord. Les loyo toza kobika tongo midi pourquoi c'est le sacrifice de Jésus en notre faveur. Lelo na yemba ngolu na yemba ngolu na tanga ifasicité. Na tanga ki journalisme te. Na sala commercial. Et puis ya mbutu na orpheline de la rue. Lelo, je suis la femme qui a le buzz plus que tout le monde sur le net. Na sali 1 million de vues 2 fois na net. C'est la grâce. Karine yeba nzambe. Maman na yebi nzambe bien te. Excuse-moi de la tutoyer yebi nzambe te. Biso to yebi nzambe biso bana bitike. Pour yeba nzambe, il faut avoir la foi. Oyo. Et la foi, c'est les choses invisibles, c'est les choses qui ne se voient pas, c'est la foi. On a barré na fani na bi, ah bato ba douter na 1 million de vues na ngai, na beta deuxième 1 million de vues, na beti deuxième. Masasi kalikile. Masasi kalikile. 1 million de vues na TikTok. Ngai na zana ba application nyonso ya réseaux sociaux. Moi je suis l'employé de Google. Pour ton information, pour votre information à vous tous. Nga sala et pas mundele yebinga bi cette dame là ba ivoirien ba yebinga ba camerounais ba yebinga tout le monde tala challenge ya masasi kalike même ba chinois ba sala challenge ya masasi kalikile ayebelo ko yemba te masalika a challenge. C'est la grâce pour ça lelo ko makambo nga salaka il faut zanga pour makambo nga sa na internet mutasala ngo ta pas maniquer mais oh bino sala nga sala ngo facile moment que na sala analyse facilement ko le kana bino. Bato botanga ifasiki. Na betaka pas so na beti ba vie mukie. C'est que na beti 200 000. Oh bino bokoma ate.
Je suis fier de ça parce que c'est la grâce. Ah, Baba. Ah, les dieux d'Élie. Le prophète Abal. Bandima te ke mukwana ba mona démonstration. Ba mona souka na démonstration, wana souka na démonstration. Elia beta bango souka na démonstration. Liboso mer rouge. Ba égyptien bandima te ke nzela efungwa bandima te. Ba mona ngo film mer wana efungwa nanu te. Eloko salama. Tu vois, la parole de Dieu c'est l'impossibilité. Ce que moi je fais sur l'internet, c'est l'impossible. L'album est belé na terrain. Manika yembe atanzembo moto. Au moins ça succès hein. Mais si on a su quand nzembo moko kana bandi oyemba ngo ba moto epela. C'est l'impossibilité. Oh bien, poza na kondima lokola nga. Tu vois la foi c'est la folie. La foi c'est la folie. Liboma. Liboma na nzambe. Oyo liboma na nzambe. Liboma. Tant Moïse a tombolaki nzete na likolo abi a tiebwe mer rouge fond liboma même ba Israël to moneke a liboma mais comment ko fungola nzete na mayo esala mate liboma e liboma tango Elias solo babozwa atia nyonso na etumbelo o nyonso ya mpeshaka moto epela poto mai mafuta et empêchera moto epela acha biloko oyo et empêchera moto epela ba prophète Abal ba mona liboma mais liboma salama ko liboma moto kita ko c'est la foi que j'ai lelo oyo na mona ki ba komo tia titre ndeni makamumani ki alobaka nyonso salamaka parce que j'ai la foi mikolo na olinga bana basi mingi ya internet botuna mission nini yo la internet. Parce que mutu nyonso na sa moya na mission. On a mwana nzambe tete, on mwana nzambe wana mission. Mission na ezanine. Mission na ezanine. So besoin ba poto, besoin ba Dubaï parce que vous n'avez pas de mission. Le diable sait que vous allez parler de n'importe quoi. Une femme comme Maniké, le diable sait qu'elle va parler de la bonne nouvelle à Olinga. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est assise près le Dieu de Père pour parler de moi. Eh, 2020, il y a tout du monde. Au moins 2022, dans le voyage, je pas voyage, tu es ma soeur. On a pressé pourquoi? Tant finga ki moi si avie na nga babia ebembe na sekayo au moins ni différence na yo na babia saka po babia kenda liboso a précéder mais nzela ona yo po olekango sikoyo eloko oyo yo ozwate na vie na yo eza bolingo oyo ozoluka o babia pesanga l'amour sincère ozwate aya ozwate mobali na yo moko alingaka yo atali gauche atali droite atali nord atali sud atali habité manique de John soki lelo bato atala nga ba mise ba ebinga pona ngate pona babia po babia banda tambola nanga il m'aimait sincèrement. Est-ce que mobali okina etina prédot wana soki na dot soki na ni to yebate olati alliance tozo yebate loko ni bosalaki est-ce que alingaka yo na kati ote sango pe panzani ke Karine Mokonzi aza nzemi soki aza na zemi eza ya mokie amema biso na zemi ya monene te amema biso na zemi ya monene te so za na zemi eza ya mokie so za na zemi ya monene c'est que eza ya Félix Tigre. Je suis désolé. So Monique na zui micro même pas moto invité nga pona expliquer on a tiqué ba question eza yé beti ba question eza ba réponse. OK, merci beaucoup Maniké. J'espère que ba maman la grande découverte na ba papa la grande découverte bolandi penda la reine de l'internet ndenga zo expliquer biso. En tout cas la reine de l'internet ça bomba raté ya bimisaka point par point. J'espère que vous suivez vraiment ba réponse bino nyonso. Maniké, yo memazem pendant 9 mois na liboum na yo. OK. Ye moko alobi aza mwana mosusu abota pendant 12 mois. Nga mona botama na balabala. Nga botama na maternité, nga botama na balabala. Ozoka ba confirmation que ye moko la reine abotama na balabala. Ba signe ya bonzambe. Bana étoile, babotama na complication. Moi na nga prince abotama asala 12 mois abotama na poids ya ba prématuré. Abotama na 1 kg 500 g moi na ya babi ya liboso. Voilà donc naza femme ordinaire te.
Voilà. Donc, Maniki na biso la reine, à lobby, à sa femme ordinaire. J'espère que Boyo qui vraiment, en tout cas, merci, merci. Na presse, nyon sois na simana biso, merci. Na bateau baza direct, bazo landa biso, merci na Arcel, merci na Olga Nkiambi, merci beaucoup. J'espère que Boza jamais déçu. Maniki, to comme nous sommes presque à la fin. Pour to baito aux autres, minutes, aux autres, à 15 minutes, aux a trop bis. Bato belé, bazo binga même na présence na biso, talaka yo la reine. En tout cas, baza na posa. Grâce à Nzambe. En tout cas, et là qu'on a olingana baksana ibi sous micro na yo. Pour nous connaître plus profond, au moins l'amour, l'amitié, la confiance, c'est trop cher parce que c'est gratuit. Mutu fa pe son ka ya ofele. Basomba abolingote. Tout ce qui s'achète avec de l'argent, c'est pas cher. Mais tout ce qui se donne gratuitement, c'est cher. Il faut pas payer ça ya ofele. Nazo pesa mbote na basali na Nzambe o ba osala Nzambe na bosolo. Po oto omona lelo. To ndima ete ke ba jeune wana ba ko se comporter bongo. To komo mituna koyeba Nzambe il faut za la mwana muketo mukolo. En tout cas, na pesi une introduction à deuxième émission. En tout cas, à cœur ouvert, à Watoza, dans la grande découverte, vous allez découvrir la vraie face de Maniké. Okay. Voilà, on a tiqué les questions. Ok, comme vraiment ko chiter vers la fin. Maniké, ça na question moi ko to tikate. Ba maman na ba papa baza direct bazolanda biso, ba lubito tuno boy. Boni pour na musique ya babia. Est-ce que zo kende liboso to ba stopa na bango pour na absence ya président na bango babia? Orchestre Babia, le royaume de Babia, tout ça on a en attente. Moi na azana studio, bozo akalate ma belle fleur, ezobi makalate. To linga to bimisa nzembo clip parce que nzemba uta ko bimisa amour vrai ba yibaki yango. To yo kango partout même tate kango ayebana te ba tuka ya motema mabe. Mais prince Babia a bimisa ma belle fleur. Non bozo ngo kalate. En tout cas avant j'ai bozo ma belle fleur. Bo sepela ngala nsinga binoka litoi. To moni moko abeti abi rumba trap mais to ki abeti zouk. Non tanga na ko mona ete ponga tanga na ko mona ete ya kangsa bato. Abeti rumba ayemba rumba trap mais wana eza zouk ya. Pour ton information, moi ba drink, biso bato ba drink, to ra mona ba illusion hein. Mais si konga na ebisi wana eza rumba trap te, eza zouk. Ebi mutango na ebi moi to tanga kombo ezate to boy ba kangisa biso. En tout cas, ande makambo na la grande découverte, jamais tolala tozaka ya olamuka. Maniki toza vers la fin ya mois de la femme. Conseil ozo pesa na ba mama o bazo miyeba te o bango baza. Eza la ba mama belé bazo ba valeur na bango te ba comme ko teka nzoto na bango na bambwa likolo iPhone likolo $300. Yo etant que mama veve batika yo na bana. Que conseil nini yo ko pesa na ba mama o baza na sima po ba ete valeur na bango que moi si azana. Oyebi eloko na kamwa ki na mona etina yorobo mama na DJ Arafat auto sala show moko na Londres abini na Caleçon. Elle a 57 ans, moi j'ai 43 ans. Na ko sala ngomena o sala ngoti parce que je respecte la femme bantou, maman congolaise. Si vous avez la délire ivoirienne place moi si oyo ba yebi moi né à sala succès makasi na ocho bina na slip na Londres. Oh Maniki ko sala te. Ngaba na ngaba na ba mi ke ba ko comprendre tout. Mais na ko sala ngote. Sikoyo eloko na oyesa moi si omoni oyo vanité, impermanence, elamba impermanence. La vie elle-même c'est l'impermanence. Tant nzamba salaka nyama na nyama bazala moi sina mobali c'est que ebeke mutakola na nyama te. Yo kiola na nyama yeba kake non amna yo bon nzamba bito jijete to tikeli bango nzambe. Ok, biloko ya mbwa bo pesa na bana na batu te, biloko ya batu bo pesa na bana na batu. Merci, na pesi merci l'équipe technique nanga o bazaki simananga na pesi pe mbote na batu nyoso tike boze belé Luanda
Congo donc boze belé so to tanga ba kombo en tout cas to kolala na pesi merci na bino nyonso trésor patron bambote na yo Nadège Arsène Dona Olga Kembi mon ami d'enfance bambote belé bébé na cleta maman j'aime donc bambote belé maniki ozanga bato ko pesa moi bamboto talaka bazelaka openza na pesi mbote na jonga na puis diximiana ndako na biso moto ya tomela so ngo koma na teint uniforme le kwa maniki sala ba produit ya Melina Swamba na pesi mbote na Pamela Mayala na Luanda na pesi bambote ebele na pesi pe mbote na Mkolo Chaîne Nadège Molato na pesi bambote ebele en tout cas Betty Molato na pesi bambote ebele donc bon s'abonner massivement parce que c'est pas la première fois et la dernière fois on sera toujours ensemble bon s'abonner massivement donc binomo bomoni elengi Elengi, bébé, je belé, bon dimanche, ciao, à la prochaine.